Isaac News et Télévision. L'homme est simple. José Young. Bakisson Mabian. Bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosola. Yeah, yeah, yeah. Sosola. Sosola. Hey, Sosola. Sosola. Voilà. Bonjour, bonsoir, na batunos oyo balanda kabiso na Isaac News et Télévision na pesi bino nyonso mbote. Lo sako na bino nyonso oyo puzala kawana pona to partageaka ba news oyo tozana na yango na kati ya mboka na biso. To kesi koyo na kati ya news oyo eza na kati internet baso sala libala ya papa Alain oyo aza comédienne muto ya maboke ndenge to bengaka bandeko. Yango nazo betela bino sikoyo. Merci beaucoup na batutu o balandaka pe merci beaucoup na bien l'image aza derrière caméra pe merci beaucoup na Soda Poto, merci beaucoup na ndeko na ngai Tatuba Chaleur, Aziza mama na JC, Mama Karine Lotala patrona, Losako. Eza wabino José Young l'homme simple. Bandeko, nazoti kabino bolanda, petite sœur, ya Alain Mabana oyo ya comédien oyo ya Bali, mama na biso Cécile Bilonda, oyo a police internet, oyo a sali mariage nezala. Ya on a sorti que la bino bolanda tata mwasi to grande sœur ya Alain Mabana ndeko ya Alain Mabana conseil a pesi Alain Mabana soki na poto soki Bilonda aboyo yo petirala na poto yepe mariage matalana bango baboye tolanda. Bino Jalio, la je suis bino beauté, qui vient à jamais dans ma beauté à la bino. Mercredi est là, moi, les 4, mercredi est là, moi, tout sur le nom que tu me seras bon, mais ça n'a bino miko. Na ina lo baboye, na makambo to monye leki et pas ya papa aller au théâtre. Na moi si na ye o moi so akeko o baki akeba la papa aller, faut le babongo. Photo le baga rouge, rouge, jaune et jaune. Noir, blanc. Au papa, aller à Zana Makoki, Mingite, à Kobala, moi, si on a. Oh, to moni, moi, c'est un moutou, à Bali Mobile. Oh, le ban la Bible, mobile, des moutons, à moi. Mais la mondiale, le comme il se cause en bon, salut, homme qui te mais beaucoup les qu'il a ensemble, ma yélite. Moi, la moi, c'est à Canada. To moi, mi bal babimi 4. Oh, baba, nanda, pour moi, comme bah, oh, il y a l'ibana que tu éviter. Mais le rôle la colline à poto, il va les 4, les cambrisate. Soit il va les simbito ok, ok, pas mon sous. Mais na kolobano maman, nandi audio na yo et pas ya HM. Ndé a tchaki yango na landi yango. Ndé ngozolo bake kumba ki baninga na Congo boke ne fête ya mariage. Baninga okumba ki babanika kotonga yo kuna ozui. Na tuna kanano ba maman congolaise. Na ba âge otokomi nango ba 50 ati likolo toza su bana mikete to boti déjà bana na bakoko mama même bolingo na yo même isalite na yo mabena malamu yo kei na Congo ozi okumbi ba musiki na bino ba groupe na bino obokenda boki ko sala ba feti na Congo si ba munduki na yo kaka bango wana boyi ba ngote soki okende kaka yo moko oki ko bana na yo mobali ngeza problème te. Mais bino bato ba groupe bato masanga epesa bino mayele makambo epandiko yaya botambulaka na elengi bakatisa ke mboka na elengi ya mbunda te bakatisa ke sengo na elengi ya mwinda te noki okende komona mwinda banduki noki obina mbunda banduki ti lelo bato mosusu bakomi na ba 50 ans me bana na sagesse ndeko na ya mwasi ya papa ale na biso théâtre
allez ma ban. Ok, oui, kabouezate. Mon am tata na choix na ye. Mende, au solution ya ba maman. Pour olongo na poto. Ok, nous robala mobali au père azali mobali ya star. Mobali ya vedette ya théâtre. Ok, robala yepe, ozali koninga na mingi. Au moni ba papa ale baza ba âge se poussani. Plus de 50 ans. Papa ale azana mutu mwa kuta mwa sumo azana opposé. Mwa so azana na passe posa ya mokili na maboko te. Veuve papa ale. Akuta na mwa so azana opposé, mais yo zo ninga na lokola mutsopi batie mungwa. Désolé pour ma comportement na yo. Et puis na yebisi yo et tant que nga aussi tozona ba tokoza ba âge moko po biso zo ba 50 moi 50 et 50 tozali ba côté wana na ko peso toli ki ozali mama ya zoba ti lelo saka na luyenge ba biloko zo solesa biloko ya âge na yo te kana kamera bino ba mama congolaise boza musique eza mabete likile beza mabete mais boza ngo modérama mais comment yo okende matanga ozwi ba musique okumbi ba minduki na bino ezalaka bango wana batonga kabino ozokende fete no libala zoma musique ya poto bale bafuta biye na bino pe ba mama ngo bozalaka na ba musique batalo yenge ofuti biye kaka pokende fete ya muninga ofuti biye kaka pokende matanga muninga lo yenge après na seba bokomi kotonga eza mawa mingi ozwi ndenge batongi yo même olobi eza choix na yo lingi mobali ya pauvre choix na yo mena biso tokoseka yo po na ba âge na biso za âge ya sagesse eza âge susu ko kende kobala mobali te na yeba te bino ba mama congolaise comment bozo na ba posa ya nzoto na yebi te mo sosolo bake na mona nano esengo te ti yo bandi kobala na mobali ya liboso ti yo koma na papa ale 4e soki 5e nano zika mobali elengi te sa kote ba kope to soka libanda balobaka âge ya 50 eza âge ya sagesse mais bino ba mama mi bozo na loyenge la âge na yo leko nini so luka okofanda tozila na otaya nzambe atindelo pe mobali musu ya bien ya kimia il faut que nous robala mobali yo ya na sabino ya solo mobali waza na Congo o waza na mbongo te yaya atoza koka kondima yo atoza avec la kondima yo atoza sud akondima yo ndimyo na bolingo te mobali waza na Congo o ya kondima yo lo bazala na mbongo ata na lopangu ata na ndako andimi azosa na charge mais so ke Congo na mobali oyo ata na ndako ata na mbongo te yonde komo pesa ye bolingo wana ozana ngo sirte so ke za ya solo bien lokuta pe mingi za lokuta 98% za lokuta po muto boya ka mbongo azate na pesa papa ali angani foti te veuve abate akute no masha poto yo ke no bala ye no bilo bipasunga bala na biso ba orphelin ngaku mpona nga papa ale bravo mais yo maman on est toi ko bana réseaux sociaux za maman zoba et puis yo maman mukolo zo ke mema oso bala déjà sur 4 fois OK no mema ba fête le ko ba fête ba jeune fille OK mema ba fête le ko ba fête ba jeune garçon lo yenge ko ningana bambwa kela oyeba kite moko bemaki minduki na yo baninga no basali be baninga bravo nde botongi po asa mama zoba na âge ya 50 asa ko plus de 50 ans asa ko se comporter lokola mwana ya moins de 20 moins de 30 ans bokolo ba mama congolaise bokola bozo mayele ba mama misusu baza ngana yeba koko na ngako na mbala kwa na 51 si na ndeko na ngamo mwasi ya ko kufa na 80 presque 90 ans natikala komona pa koko na biso mwasi bimaka likindumbati natikala komona pa koko na biso mwasi akendaka lo yengete ba âge déjà to komi nango ya déjà ba âge déjà to sito découvrir nyonso ya nini nango ko wela ka mibali ya nini kaka nzoto nzoto oyande ka ba bwani ba mama bolole bwani ba mama ba posa ba nzoto boko mona ya rouge ya vert ba âge to komi nango so ba âge ko lela ka mibali ese pe na ba mama misusu komi ko nanga koma veuve tina ndenge komi na mobali akufi na 54 ans si na ndenge akufi na ba 90 ans wana presque 90 ans aluki likangu te avant de zobokola ba koko na ye ba poso ngo ya bino wa dito zelaka ndenge nini na âge na mo sa papa le na âge na yo komi nango otiki ba mibali nyonso na poto ke na Congo ke kobala mobali wa sana mbongo te ko papa le lobi soka sali yo makambo obengi papa le mabe to yoka te ndenge mobali papa le na ba pasi na ye veuve to yoka te soki te to ko telemela poza mama ya zoba ngana kama bino ba mama congolaise tango ko sala ba affaire balobaka âge ko maka ba 50 comme ba âge ko pemena ba retraite et ça ba âge moko ya ko sa poser bino ka makamba mibali na mitema na comprendre bino te boliaka mbuma ou bien bomelaka ba vitamine pesa bino ba posa nzoto mbongo no ya pasi ya misala poto yo no kiko bala mobali combien de basa théâtre ba bengsi mibali ya mibali basa poto ba bengsi mibali ba kimi bango bo so la soni ya ba âge la biso bino ba mamoyo kolela te ba camarade na ye bo sali bien na bino pe ba misusu oyo ne ko na avion ka poke mariage na poto
mais ya ole musu ndeko kokufa ya ole musu kuna na Congo kutozata na terrain te mbongo wana futi billet soki 1600 1200 mbongo wana kokosunda ta terrain na Kinkole yo no kumimba kwa pokene feti ba mama mikolo bona na besoin lo yenge mawana bino na kritika kali muziki te na kritika kali kelemba te na kritika ndi bato batambola na ndenga buzoba ba mama bomba bolingi feti ba mama bomba bolingi lo yenge ba mama bomba boso ko ba bana mikie après na sima soki eloko ko loko zuite comme jalousie boza posé te balobaka mwasi soko bali bo mwana même au divorce yoko remarié nde tozoka sagesse makasi mais yo mwana mwasi papa ale na moni doza zoba mama bas camarade na ye bo sekaye bo bisa biso ba sekele ya mabena malamu to sekaye ko pesa pe ba mama ba age na biso mayeli bozana ba lokosa nde to makasi bino kaka mibali asanga mobali baninga ba age yo bonaka na luka sika ko vanda ya retraite na luka mbonga lopango na luka même na poto na somi teta na Congo na luka nene na kofima ona kotikela bana nanga et puis quand on a vivre na kitoko ya mwasi oya pambola mepa ya nzambe même na 70 ans robala même na 80 bona na kati ya homme pe ko 80 mais koko mo peza pembeni bango wana ba mo akosoma na mbongo saka keloko te amour l'argent il taché simba te et puis na kamo kabino do njamba sala biso ba njoto différent na ba age ngana comme na posa mibali posa ya nzoto faut ite ya biso to balaka age ya bomona pe to zalaka heureuse na ba bolingo même si ba divorce ya ka pour ma divorce ça ngoma kamko nzamba sala esprit sala de ba bozala heureuse na bolingo to quand papa lendo écoute heureuse et puis papa lendo écoute munduki ya suka gentil na zo lembo na makolo tout na mututi na manzaka po azana kisasa soki aye koya kolela bato te ba camarade na ye na kopesa bino faut ite bravo faut na kopesa bino ka boza ba mama ya zoba ya kofuta ka ba bien na muziki lo yengi oke na koya na vieux pas que na ki fete ya camarade na Kinshasa bomoni Kinshasa 8000 km ezalia ndeko no akufa na France okete ndeko no kuna Belgique bino bokuta la tende kona aboti ndeko na bali obenga ka ete obokola bofande sika moko mais soki mama muziki kuna boke libala na Kinshasa boke mariage na Kinshasa boke matanga na Kinshasa bozara mayele te boye bakate bato bapesa biso makamko bato bakendela bino obalanda bino ba mama lo yengela age 50 ans lo kende kusala libala na ngana kuma ba camarade ya poto na ba camarade ngona bino so ndenge moko papa le ngana yebiso ngande ko na yo ba chance ezalaka nango profiter chuchuter kaka zo mukanda bengisa bana oye koya nzambe ne mutako yeba mais yo mama oyo bengisi o soki ko bala kino kalmi ngeza mindondo te ba mbwakela lo yenge yo mama mukolo boyo so bana mabala 4 okele wata ko changer soki 5 fois o ba jeune na biso ba 20 ba osala ngote ba mama poto au fil de meziba age zo poussa na bozo ko basuna bozoba bozo ko basuna bobolole bozui posa nzoto na ba age osu ba posa nzoto ou bien bobala yoko to babina ngoko bala ngoko e pa ko bala déjà banda age mineur le rôle abiso ba o mineur 17 ans na banda ndaka libala yo pe déjà mineur ko bali eloko nyo zo lengela nzoto oso mama zoba ozui ba camarade bo tonga yesu bozo ba matière to tonge su dia za mama zoba papa le profiter na yo bisous ba mama musique mawa voilà ndeko na biso ndeko ya mabana oyo auto loba sikoyo bolandi alobi ata mapuye eza ndenge nini koke kobala te pourquoi abali ya matalana pourquoi koki kobala bato nyonso bayeba pourquoi bato nyonso batala ke o yeka muto abali il faut que calme donc ndenge ba kamadi ne oyo uti oyo Cécile uti na mongo Canada ndenge batongi alobi malamu ndenge bato na basali abifo Cécile atika la bongo mampuya ndenge zo boma ebongo yangwane sali ke ake kobala apanza sango âge de 53 soki 58 ans ozo sala matalana pona nini wana ndenge mama na biso alobi mais eza ba délire na ye grand-père ya Alain tika abala asepela ye ba mema ina poto soki ye pa memi Alain na poto baboya ni kuna mabe eza wapi de libalo eza na makambo ebele libalo pourquoi mabala ya ba comédien to ya ba star ezala boy bon c'est normal pour baza ba star soki un individu ata bala 50 fois ata yeko bala ne lisusu ata tena raison muta okipa azate baza ba manga kotela kwa bo comprendre lo mo po eza mabana eza
Alain Mabana. Faut vous comprendre. Voilà, vous comprendre, hein? Vous comprendre? Voilà, botika mala muzaki chose l'homme simple. Vous partagez, vous tchaba j'aime na bino, vous commentez et vous allez bien. Bye bye. Mokile yango mutu asala yango abetela yango tolobo ete. Me yo so mokilo matisa yango na mutu pona nini ndeko. Eza nini? Kitisa yango ko okobeta tolo pona nini? Ye moko akela abetela yango ata tolobo ete. Ye tampo